Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Propre fille n'a pas sa trésor et qu'on simbate. Prochain n'a pas ya mbezaki yango na azomona na ya mwasi appelle sa trésor. Elle a tout fait pour que Gaga abandonne le mariage là. Asali nyonso nino ya salite ya bêtise na ndaku wana. Salut Namba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec votre humble servante Darling Love la canona bambote partout place bozwami la canona bino yeyo mbote encore non mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa pourquoi pas na George Djunga mbote na yo na vie na ngai Papi Nzila na France, honorable Papi Nzila, bambote na yo vraiment. Toujours Darling Love na émission na ye, vous avez droit de savoir. Mais tu as maman boye aye ko paraître à lobby que trésor pour tout hasard moi na ye, j'espère bon mona qui déjà babili Maman Mayamba abundisaki Gaga oyaza mwasi ya trésor pour tout to ba mwasi na ye ya ndaku abundisaki ye pourquoi abundisi ye pour conseiller que maman ndenge za boye il faut ndimaka ka test ya ADN trésor pour tout azali star aza joueur mo amune na mboko yo akoki ko bando usambwa boye te il faut ndimaka ka ADN bosala yango maman wana siliki nde ayaki ko bundisa Gaga na ndaku na Tikikin akero bundisa Gaga na ndaku na ye yango wana toujours kaka na analyse Darling Love azana voice ya grande sœur ya Gaga grande sœur ya moi sa trésor pour tout yango tolobaki analyse na biso poza la bien tokolinga pe na toyoka oyo grande sœur na ya lobaki vraiment tozoyeba te affaire oyo tozokenango ti wapi. Bien sûr, la carte de famille n'a pas maintenant à se prononcer parce que dans la nuit, on site nyonso il a tali site vraiment on cherche éléments il y a Gaga il y a trésor pour tout beaucoup dès la lobina na meka ko éclaircir bon en fait au moment où on a pas problème Gaga eza juste eketa msusu na phase msusu mais ça la situation est banda kala. C'est-à-dire, Mama Yamba a un ndaku ya Gaga. Na but que à son trésor, après c'est moi na mort à moi si Gaga tika libala wana. Écoute. Relation à Gaga na trésor. Na ndenge bandi Gaga beaucoup supporté. Gaga supportait les rejets de sa famille. Nous la famille on l'avait rejeté. Tu vois? On l'a rejeté à cause des trésors. Pour qu'aujourd'hui elle soit la femme légitime des trésors. Gaga aza fille outi na nzalate. Aza outi na nzalate Mayamba. Gaga elle est issue d'une bonne famille. Gaga zanga lipate, Gaga zanga kilambate Mayamba. Mais non là c'est abusé. Au quartier bilamba na miswa bantu. Mayamba. Okati Gaga bilamba na misu ya ba domestique ba travailleur na ye. Non de Dieu. En tout cas, miso famille to lobi boy. S'il n'y a pas moyen qu'il y ait divorce. Mais Mayamba, il doit savoir quelque chose, cette femme-là. Trésor na Gaga babozibana. Et bana wana bazana besoin ya unité ya papa na bango na maman na bango. Yo mokilo kotika Kinshasa avec tes vrais enfants. Ils ont s'installer dans la maison et semer le désordre. La femme là a commencé à m'amener Gaga mais c'est pas aujourd'hui. Gaga n'est pas heureuse dans sa maison. Hein? Gaga n'est pas heureuse dans sa maison. On en a marre de tout ça.
sentir qui je suis. C'est quand même Gaga, c'est sa maison. Hein? Elle doit s'imposer. Elle doit s'imposer, c'est sa maison. Quand même. Quelqu'un qui va appeler les gens et peut venir te menacer comme ça dans ta propre maison. Hein? Si Mayamba a commencé à faire ces audaces-là, je ne sais pas. Ce que Trésor là a permis. Ce que Trésor a tout permis à cette femme. À cette folle de femme. Je suis désolée. Sincèrement désolée, mais nous, la famille, nous ne sommes pas contents. Et ce que cette femme, elle est en train de faire à notre soeur. Et il faut qu'elle sache pardon, quelque chose. Et là, comment quand tu es la Gaga, ce qui a été dans la Kumba, Gaga est dans la Kumba, ce qui a été dans la Kumba, sa propre fille, n'a pas sa trésor, et qu'on s'imbatte. Prochain, n'a pas un baiser qui a moi, si a sa trésor. Elle a tout fait pour que Gaga abandonne le mariage là. A sali nyonso, ni non, il y a sali de bêtise dans la Kumba. Mais aller jusqu'à Kokata Boutubilamba, mais ça, elle en fait un peu trop. Elle est allée trop loin. Mais surtout le bigagate. Tout le bigagate. Gaga, ça ne t'a pas cité. Mais si elle reste là avec son mari, c'est par amour. Ils ont traversé beaucoup de choses. Oh, Mayamba a quitté. Ils ont traversé beaucoup de situations. Oh, Mayamba a quitté. Mon Dieu. Oh my God. En tout cas, il faut que cette situation cesse. Parce que j'ai essayé de joindre ma cousine à deux reprises, elle n'a pas pris son téléphone, je ne sais pas pourquoi. Mais soi-disant, ceux qui ont bimé à Bima. Ceux qui ont bimé des trésors doivent trouver une solution. Qu'ils choisissent entre notre soeur et sa fuck de maman. C'est ce que nous, la famille, on demande. Il n'a qu'à choisir entre ses enfants et sa femme. Et cette... Merci beaucoup, vraiment. Wanezaki audio, il y a grande sœur, il y a moi si il y a Trésor Poutou, avec Amina Kombo ya Gaga. Analyse kaka toujours Darling Love Alinga Sala, Bilno Soboyo kaki histoire ya Trésor Poutou, oh maman o autaki Angola, maman Mimi, oh ya pesa ki abetaki histoire wana alobi abotaki Trésor na Angola. Aboti Trésor Nangola lokola wana ezaki ba guerre wana ezaki ba guerre alobi non nakoki kotika mwana ngai te po mama na bango ezaki besoin na plus mwana na ye atanga azui a confier mwana na ye pa camarade na ye abanda koya ko s'installer na Kini apesi ye to ba camarade na ye wana tonga pesa ke seke ayeba na ki bien camarade na ye batu mingi ba confondre eza mama Mayamba te eza mama mususu apesi ye pa adresse non na vana na njili boy azongi aye na Trésor na 2 ans koya ye na 2 ans wana comme tamoko boye famille ya mama oyo wana famille ya mama oyo ayaki na ndeko na biso ayaki na Trésor Poutou na Kinshasa na ndaku wana kote bapeselaka ye aye ko se retrouver na ndaku ya mama Mayamba. Mama Mayamba wana azala voisine ya mama oyo awutaki na ye Angola. Tombe pe mama wana esi alongwa na njili. Mama Mayamba atikali abokoli Trésor Poutou. Abokoli ye bon. Yo moyebi ndako batu lelo bien lobi bien mais Trésor Poutou azala pe déjà fazer na balabala histoire na ya beta ngope bino na soboye bi. Et ye kokoma ke balingi basomba ye na Mazembe. Ezo senga ke ba parafo ba signer. A raisonner que mama Mayamba wana abomba ye na ndaku na ye. Abomba ye na ndaku na ye mama oyo ayaki na ye na Kini alongoli ye na ndaku ne ba sikoyo na analyse toujours tozo sala oyo mama wana Trésor azwa mbongo kala mama Mimi j'espère bomona ki aleka ki vraiment na bilili aleka ki epande ko Eliezer alobi bien Trésor azwa mbongo kala ye ko paraître te que po Trésor
azwi mbongo ebele ndenge mama wana zoloba ke aza muyibi non mama na j'espère bolanda ki atanga ki vraiment ba kombo ya bato ebele azobeta mingi seta abi Didi Kinwani ayebi histoire na ye bien tant apesi camarade na ye mwana aya na ye na kin camarade ne atikali abengani mwana eyo koma tant moko boye azoti na mbongo aosola suna mwana tatuni bango bongo sikoyo mwana ngo na osola na ye ndenge nini bapesi esango ke mwana kufa kite trésor akufa kite babengana ki trésor aki se retrouver na ndako ya mama Mayamba wana bandeko ale mama wana lelo oyo kaka ba recherche ndenge zara pasa robota azoloba bia lobi na sima trésor aboti bana ebele azana tina teke ya kokangamela trésor putu azana tina wana te aboyi peteke balongola kombo ya trésor putu alobi azo reconnaître que maman na salaki bien moko boye ya kobokola trésor putu azaka na posa akuta na tana trésor akende na hôpital. Pour maman Mayamba aza déjà na Lubumbashi akende na hôpital atika makila na ye ataba romona na te maman na pouvi kaka aza mposa ayeba kaka vérité pour maman wana lobi atambolaki vraiment atambolaki atalisi baibisi ye ke mwana na ye azali kota kende kotalisa baibisi ke mwana neza trésor putu siko eloko zo poser susu pasi toujours kaka na analyse na biso mama oyo ya na trésor na Kinshasa alongwaki na ye Angola ayeni na Kinshasa azomona na te et ça déjà ba ne tala trésor le loi comme na ajinin maman on appelle ça trésor pour tout na 2 ans est-ce que appelle ça trésor pour tout na 2 ans lelo oyoyo makambo oyo kokweya boy toyena nususu na sala mwa analyse mukie na voice ya grande sœur ya Gaga oyo atindi lelo oyo mama Mayamba soki ayebi bien que ndenge azoloba ke trésor aza mwana na ye abota trésor na 25 ans boye pourquoi akolinga lisusu abalisa ye mwana na ye moko ya mwasi ndenge grande sœur na biso awa azoloba grande sœur Gaga azoloba ke achaka Gaga mal à l'aise il faut bakabona na trésor siko c'est que maman on a zo reconnaître que trésor aza mwana na yete yango zo mona place ba problème zo se poser en plus trésor ti siko yo depuis batu babanda ko sala ba analyse batu babanda ko sa sujet ya trésor pour tout nanu aloba eloko mon côté c'est que amiyebi na histoire oyo bandeko vraiment tala maman na biso eloko nini komaki abundisa Gaga Poka kapesi ye conseil que maman kombo ya trésor ezokende na ndenge ya mabe kombo ya trésor aza star okobebisela ye même si bakoki ko interpeller na FIFA et rosimba te il faut on dit makaka test ya ADN ngana yebi ke mwana aza mwana na ngai pourquoi na koboya osala test ADN a causé ba problème nyonso wana okomi ke otika te o elobi ndeko na biso akenda ngo mwa côté atikala ko linga te abimisa toloba histoire on a TV aya balakisa famille ya balakisa ye famille maman Mayamba na njili akuta na bango solo bango dans le bon maman Mayamba benga na ye asali ngo problème a cause de maman na ba problème alobi ke alinga aza muyibi alinga salir kombo na bango boye vraiment maman Mayamba na analyse dans toujours ndenge tozo sala soko yebi trésor pour tout aza vraiment na yo bota Dima sala test ADN. Côté muso do pesa pasi côté ndeko na biso moi sa lobi oh yozo linga trésor pour toi bala leki na moi sina ndenge nini. O chaka Gaga mal à l'aise. Obeta moi si ya mwana na yo. Obeti yende bomona na bilili wana kangi Gaga na suki azobeta Gaga na misu ya ba employé na ye vraiment. Yango zo mona analyse oyo. Pour le moment, dans nos trésors, à lobby et le roman, tu as sali déclaration mon côté. C'est qu'on doit reconnaître. Pourtant, ou déjà, famille, oh, bayan a trésor, na Kinshasa, babengana trésor, déjà, ça colle qui a une histoire. Koko lango azana 10 ans, oye ba histoire ya vie na. Et parce que ngana yebi nazana histoire na nga nazana na 7 ans na yebi ngoti lelo. To ba trésor a yebi bien, a yebi histoire na ye. Maman na lobi bien, alobi ngai ne naza boye na koki ko linga te ke na lobalika mo eza vrai te po soki baki ko sa test ADN balobi ke trésor aza mwana na yete. Leta ko kanga mama mimi wana. Mama mimi wana lobi aza na tina mbongo trésor te
azana tina azaka na besoin que lokola kende kotalisa balobi que trésor pour tout aza mwana na ye to trésor pour tout tina beta na kabuskop wala mama nazolela tina trésor anda ya na yango la bazomona ye atikala koyeba teke mwana naza mwana na ye na ba recherche kaka ne batakini ba ndo so na batakini abi ebembe kuto mona te mama ba biso mwana kufa boye boye ondima yango te. Maman Mayamba Luka aussi ça vraiment problème on a kimi zo pe ça passe trésor pour toi za star munene vraiment zo pe ça soni o tikite même ozo ke ko bundisa obundisi gaga ko bundisa gaga nozo yoka ndeko na ye moi ça lobi bien que a souffra gaga souffre po ya ko comme loko lelo ba komi na trésor gaga babi asundola nyoso epa na bango po azala fi moko boye abotama na famille moko déjà ya bien asundola nyoso likolo ya trésor pourquoi ko sala mwasa mwana bon po a conseiller yo conseil nezala ki mabe alobi tika po mwana na vraiment soka zaki mwana na yo moko mama Mayamba nengo bota jamais ko linga ko salir comme mwana na tina niveau oyo. Pe maman mimi azoloba bien mutali bo so sali déclaration na TV eza famille ya mama Mayamba. Bon mona ki mwana ya moi ça le ka ke pa Karine Mokondi apesa ki ba déclaration na ndenge na selon ye. Ti mama mimi pa ko kita lobi ngape fona kende nde ayaki ko kende émission to komi wapi ya Eliezer po aluka ka solution. Boluka solution oyo pezo pesa soni makasi joueur munene boy akoki comment na akoki kozala salut boy était vraiment hein pour na minute on batu na batu bazo bimisa version na ndenge na bango oyo azoloba boy jusqu'à maintenant trésor pour tout na pesi déclaration mon côté yango selon analyse ndenge na zo salela nazo mona que trésor ayebi quelque chose na vie na yebi que maman Mayamba azwa na kimukolo. Maman Mayamba pe ayebi bien que trésor aza mwana na ye te poso kazaki mwana na ye comment ngai ba ke balisa na gloire mbaya kapinga lo ba ke to bala na gloire mbaya bandi ndenge nini e rosimba te poto za bano ba boti biso na mutu moko comment yo mama muboko bando tia mwana na yo bokilo na yo mal à l'aise aloba ke trésor il faut abala ndeko na ye ya mwasi seka bande ko reconnaître que trésor aza mwana na ye te vraiment to tika ko salir kombo ya trésor pour tout tozo boma vraiment carrière na ye ko sala bien te makasi mo analyse darling love alinga ki sala sur sujet ya trésor pour tout moi élément mukie o ngana zwaki batindela ki ngai déclaration ya grande sœur ya gaga vraiment maman na biso okoki na ope ko zala na raison. Mais agissement na yo e ko pe ko bimisa ok oyebi likambo c'est leur analyse tozo kwa kize ona noté parce que ADN jusqu'à maintenant non salamité natala ki déclaration maman na lobi aza besoin trésor olingo kuta na été aza besoin nenga za na Lubumbashi trésor ya atika makila yepe batika na bango mona na te mais trésor a reconnaître que maman Mimi aza maman ya trésor pour tout. Lorsque le trésor a vendu kimia. Trésor a zoko ko réagir te. Maman Mayamba. Na ebité yo moko selon yo tango zo vanda analyse non zo sala ndenge nini. Ozo mona ke place na zo bi mama be parce que sozo ki lokuta ngane na sa maman moko bo abimi abi yo sa mwana kapinga te. Na roleka. Na ko se défendre. Lorsque le trésor a zoko ko se défendre te ayebi histoire a vie na ye bien. Yaya moi si na ye azolo ba ke trésor pour tout aza mwana maman Mayamba te maman Mayamba yebi yango bien pourquoi olinga sala ngo problème lelo oyo ADN koma ke mutu o aza na mbongo ye wana nde bakopesa ye raison en tout cas bato bakosala ADN ya trésor pour tout boluka bosala bopesa résultat mo bo eza bien oza vrai boluka tike bosala moko boye te maman on attend azo beta c'était ayebi problème est se poser la minute et banité maman oh camarade ya maman Mimi azo mona na te ayebani place akenda te problème nde yango parce que maman wana zalaki alingaki aloba vraiment na maman wana pena muninga confiant moi na e yaka na eki na otinela ba mongo tangisa e vraiment epesi passe makasi maman Mayamba au sambusi vraiment parce que trésor azaki mwana na yo yango histoire moi sur na Bible aleleka mwana na ye mwana kufi azu mwana muninga
Et comme muninga nazolo ba mwana ye yo mwasi wana lobi mie voto kabola mwana okatikati eza eloko maman mayamba sali lelo po so trésor azaki mwana alinga me monti na ba niveau boete so trésor azaki mwana alinga kala kisaki ke trésor fa bala mwana na ye ya mwasi wana vraiment analyse muke darling la balinga sala sur affaire trésor Poutou yango wana merci beaucoup vous avez toujours branché na chaîne Bino Congo Check TV toza wana kaka pona ko pesa bino ba information biso pesa ka toujours ba information aux vrai aux bongo te to sala ka yango te merci encore na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemagne merci papa pour la confiance merci encore na mon vieux hein Papi Nzila, honorable Papi Nzila na France, bambote na yo encore, na mama madongo mala patrona, moi ça y a fioti ngoma, na Freddy Chibangu, AG Trade, patron de patron, vraiment, bino nyonso bolinga darling love, ngana lingi bino mingi, bozaka toujours branché na chaîne bino, merci encore na moi mon balo zena si ma caméra, mon réalisateur, Metitima, ça va toujours bon mon aba image kitoko boy, on a vraiment Metitima, to mon ani, check. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo.